Bonjour, bonjour. On est à l'église de la clairvoyance. Bravo Fali Poupa, bravo, bravo. Bonjour, bonjour, bon dimanche. Vous êtes à l'église de la clairvoyance. Petit bravo et belle na Fali Poupa Buki Penza Makam. Fali Poupa Buki Makambo Makasi ya Osaganate. Ba warrior bakei, tomoni ba warrior babimi na ba sabre, tomoni ba warrior baye na ba habité na ba chevaux, babimi makasi, n'est-ce pas? Eric Chibambi. Abari. Des fois en fait je ne vous comprends pas et c'est triste. Bon, toleka, n'est-ce pas? Tomoni ba warrior babimi makasi baye na ba sabre, na minito yo makambo ebongi makasi ya kosakana te. Tout va au mieux aux Congolais. Les Congolais ils sont heureux. Les Congolais, ils ont eu une vie indescriptible, n'est-ce pas? Les Congolais, tu peux s'y falloir pour pas félicitations, il y a pour ça canate. Tu as fallu pour pas félicitations, il y a ma casse. Tu féliciter fallu pour pas asali likambo na no muto asala te na mukili, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Fali Poupa asali makambo na muto asala te na mukili arena wana soki yu arena atongaki yango fali muto akoti kuna fali muto akoti si batu wana, n'est-ce pas? Akoti si batu wana fali muto asali makambo nyonso penza en tout cas tomoni ba warrior babimaki na ba sabre ba warrior baye na ba chevaux ba bundi en tout cas ezalaka eloko moko ya kosakana te, n'est-ce pas? Ezalaki eloko moko ya kosakana te. Alors toyo kopesa Fali Poupa bravo, bravo makasi parce que ba Congolais ba bongi ya ba kei kuna ba Congolais ba lié ba Congolais ba komi na ba électricité to moni pe Fali bato ba yé bato ba uti na Kinshasa en fait je suis dans un lieu public je parle doucement. Baye wana baye makasi batelemaki makasi ya kosakana te telemaki ya kosakana te. Donc ba Congolais na minito yo bakotinda lisusu mbongo na Kisasa te. Ba Congolais penza rêve na bango ekomaki réaliser lobby ya kosakana te nde rêve wa Congolais bazwi yango wana tokopesa bango en tout cas longonya makasi. Chers Congolais des pères et des mères, chers Congolais inconscients, chers Congolais bololais, chers Congolais kizengisiens, il faut toye bisabino. Ah oui, il faut toye bisabino. Et ça la cabine sonité, totuna nanu ba question. Et ça la cabine sonité, namboka na bino, bozala kata na salle spectacle té. Bozo kende na ba salle spectacle ya baninga, bosaleli yango pe, bovandeli yango pendant soki 2 ans. Bozela okende na salle spectacle na ba Congolais toyebi ke ba Congolais belé ba koma na mbongo. Pourquoi botongi yu arena na bino na Kisasa te na Lubumbashi te boyaka kaka na bamboka ya bato? Parce que lelo oyo na minute oyo ba français basalaka ba concert kuna na new arena te tomonaka disposition babenga ngoni dispositif oyo batie ya ba soldat ya ba militaire soki ba policier ba camion modèle basalaka parce que bana ba français bakendaka concert bango bayebi pourquoi bakendaka concert bana ba français bakendaka concert bazalaka na misala déjà bazosilisa nanu basilisi classe te mwana français nyonso aza conscient azalaka na job na ye ya ba étudiant. Mwana français akendaka concert azalaka na mbongo na ye oye moko économiser. Par exemple moi j'ai une fille qui adore aller dans les concerts. Akendaka futaka ba ticket akei ba Luxembourg akei ba Allemagne akei ba bisika nyonso pona kokende ko assister na ba concert. Bon partager live. Bana ba français bakendaka concert balataka ba basket et toboka, n'est-ce pas? Bana ba ya ba français balataka ba basket a ko toboka batiaka maquillage te batiaka ba kabelo te soki bakei concert bakendaka na bango kobina. Bakendaka kobina kaka gratuitement bakenda bango ba futi banini na bango. Ebele New Boy soki You Boy oyo ya Nigeria akosala na palais d'Anvers le 12 du 12 akosala concert na palais Anvers kuna. Boye bisanga na ba ticket yango bino bosombaki yango ezaki combien vous avez acheté votre ticket à combien? Bao ba sombaki ba ticket a fallu ateka ki yango combien na You Arena wana ateka ki ticket moko combien?
bana ya ba américain bakendaka na ba concert na bango bazelaka yango te neti arrivé ya Yesu te bakendaka na bango bayebi ke Beyoncé akobeta bake batali 2 heures ya spectacle babimi kuna bakei sikoyo tomoni penza bamama mibimba na bapapa mibimba oyo mboka na bango ezalaka ya tina te mboka na bango ezalaka ya bazoba parce que mboka wana ya tina te batu baliaka te bango moko bafali bafutaka bango te mbongo na bango babengi ba droit d'auteur aza nango te sala spectacle moko te na Congo ezali n'est-ce pas sikoyo tozomituna esengo nini oyo bino bolobi fali aye kobeta par exemple fali aye kobeta miziki n'est-ce pas fali aye kobeta miziki na France abeti kuna sali ya ba français impôt ekokota na poche ya ba français dispositif o ba français bachelaki bino lobi bino batu mwindu nde bokofuta yango parce que bomonaka police abimaka libanda police abimaka libanda te kaka po ye abimi libanda eza police ya nini police pe bafutaka ye po avancer n'est-ce pas police bafutaka ye bomonaki ba dispositif ebimi bamituka moko ya minene ebimi parce que bana ba français bakendaka concert babiloko wana ezalaka te bakendaka concert dans l'inconnu et puis ba concert elekaka pe na semaine ba concert ezalaka ba jeudi ba lundi bomonaki na ba Bataclan babomaki bato kuna ezalaki quel jour de la semaine ezalaki samedi kaka te bango basalaka ambiance tous les jours ba spectacle ezebele ba salle de spectacle ezalaka ebele ba salle ya ba ezalaka ebele batiaka dispositif wana te ba français babimisaki ba miloko na bango kuna boyeba ke banani bakofuta eza bino mutu bokofuta eza bino mutu bokofuta babiloko wana ba congolais ba ya France bokofuta la mettre la main dans la poche. C'est pas la ville de Paris qui va payer c'est pas la ville de Paris qui va payer votre facture à la con. Vous allez regarder bino ba congolais bokendaka kosala ba course botalaka jamais na facture na bino ba déclaraka ba impôt même fiche de paye na bino botalaka yango te. Même fiche de paye botalaka yango te oyebi kutu salaire soki bafutaka yo par exemple 2000 euros okosuka kaka na 2000 euros wana okotuna te mindele balandelaka na centime ake kosomba biloko na supermarché soki afuti azui atelemi pembeni abandi kotala biloko nyonso oye asombaki soki amoni ki ya un problème azongaka na magasin yo congolais toi congolais même quand on te paye fiche de paye na yo oyebi kotanga yango te oyebi te prime eza wapi oyebi te nini eza wapi ba indemnité na yo eza wapi pension combien obimisaki oyebi na yo te donc boyeba ke oui ba police babimaki lobi wana babiloko nyonso babimisaki wana bino ba congolais à France mutu bokofuta yango que vous le vouliez ou pas ça veut dire ils vont prendre l'argent dans votre portefeuille c'est ce que vous n'avez pas compris les chers congolais oyo bokanisi fali asali eloko moko ya kitoko a inventé eloko a inventé na ye eloko te c'est parce que on va vous éterniser dans la boue n'est-ce pas bokotikala na kati ya poto mboka na bino kotikala na kati ya poto musique o baboyelaki bato baya koyemba awa eza teke bayini fali te eza revendication parce que toyebi ke na Congo kuna revendication moko ekosalema te des preuves aneke balie bino 4 milliards n'est-ce pas 4 milliards et presque 4 milliards 500 botikala ko revendiquer te mutu moko te atika koloba ebimi kaka awa na mwanda soki na ba Congo bo excusez na ba Congo nde baye ko réclamer kasi mbongo ya ram mais bino boko revendiquer te biso toyebi ke oui tout ce qui se passe au Congo ça se discute ici dans l'Occident yango bato ebele basengaka biso ya tozoloba awa bato basengaka biso pourquoi est-ce que bozoloba kuna boya kobunda awa écoutez mindele o bomoni oyo bango mutu basalaka makambo wana balingaka bana na bango mitu na bango ebeba te biso bamonaka biso na babalabala bamonaka biso tozosala ba émission esalaka bango soni. Ah oui, il faut qu'on vous le dise parce que vous n'avez pas compris le système. Pourquoi est-ce que Bachilo Mobakenda se plaindre na pupitre des Nations Unies si tout se passe au Congo là-bas? Pourquoi est-ce que Bakenda na Nations Unies a kende kolela ke Barwandais bazo bomaye Barwandais bazo sala yebwe bazo sala yebwe? Moi je vais vous expliquer un truc. Fali n'a rien foutu d'ailleurs. Au contraire, il vous a mis dans le pétrin. Au contraire, bino bato France boko futa po nini wana noti ya police boko futa yango. N'est-ce pas? Ezandenge wana.
beaucoup foot à yango. Parce que de toute façon, qu'est-ce que le Congo gagne dans ça? À part Fali qui va prendre quelques miettes. Et la salle, c'est la salle à autrui. Donc il est parti exploiter et investir comme d'habitude dans les pays des autres. N'est-ce pas? Oui. Er Fali à Kotikuna, à foot à logement, ceux qui loyer, il y a New Arena, à Kokata Mbongo wana, producteur à Kozwa, ba impôt et Kozwana et Kokende na ville de Paris. Ba impôt oyo bino bofuta ki o ba mbongo ba Kozwa ba TVA. Et Koko tande na kati ya portefeuille ya ba français. Point barre. Et là, en fait, c'est là où tu comprends vraiment que oui, peuple oyo, aza peuple bizarre. Ah, wabouti arena, ebele, baza wana, baza la stabilité te. N'est-ce pas? Ebele, baza na stabilité te. Bakozonga, bakei, bavandi, babandi kolia bafufua minene, baza na bango na kati ya ignorance, baza na bango na buzoba. Parce que, eloko wana, e gagné na mutu moko te, Fali a kozwane ba miette, a kotika la pe kozala millionnaire était, a kotika la pe kozala le côté. C'est que vous n'avez pas compris. Un truc que vous n'avez pas compris que oui, eza propagande. Parce que pour na chilombo, oui. Pour na chilombo, il faut azongi sa musique parce que nde vina ye ya kokendaka ba feti, ya kokendaka bisika oyo alingi azongi sa musique pour aloba ke oui na palmarès na ye azoko kakolesa ba congolais te. Azoko kakosoigner ba congolais te, azoko kakoéduquer ba congolais te, ya kozongi sa bino musique. Musique na poto ezaka ka bazoba mutu ba kokende kuna. Mutu na ezo sala malamu azana tante. Parce que ba spectacle on a biso tokenda ngo tous les jours. Neti na minute oyo nga na voyager na ngai. N'est-ce pas? Attends. Rita malumalu mama na bloqué yo. Te oko souffrir kaka, oko souffrir. Oko tikala a oko souffrir ngai na chena na commentaire boy pona zala distraite na ba mama ya bazoba na ba mama bazanga mutuna makolo. Na lobi boy. Awa musique betani. Ngai naza awa, naza na place moko. Je ne pense même pas bino place boza wana bokoya awa. Na voyager na ngai, na keko vivre vie na nga des rêves. En bonne et due forme, anniversaire na ngai kozala mkolonini, kozala soki mercredi, na ko fetango na restaurant étoilé, na vanja na hôtel 5 étoiles, na voyager en bonne et due forme. N'est-ce pas? Bilo bokeko bina, bato apasi, bato baza na cerveau te. On est en train de vous conscientiser. On vous a pas dit de ne pas écouter la musique. On vous a dit de boycotter pour que les musiciens qui ont une voix qui porte dans le bon et du forme, qui puissent parler de votre pays qui est en souffrance. Moi-même, la musique congolaise, j'emmerde cette musique-là qui n'a pas de sens. Une musique qui n'a pas de profondeur. Une musique qui n'a pas d'âme. Oui, rumba wana, rumba bazoba. Makamnyoso balobakuna ya buzoba. Ba danse obscène. Moi, je m'emballe. Nana kenda ba concert ba jazz. Do ba biloko na ba fali wana, eza petit dimi parce que ngana za na grandeur na mutu. Je ne vois pas ce qu'il y a de bon parce que ce qu'il y a de bon, ces gens-là accompagnent le pouvoir. Vous allez vous poser la question pourquoi on en parle. On en parle parce qu'ils ont technique. On en parle parce qu'ils ont technique qui a éveillé l'opinion internationale. Ils ont technique qui a yako revendiquer bayeba ke oui makambu elekanaka ya mabe na kati ya mboka wana. Boye le lobo bini, lobi bokoti balabala, bokie ko revendiquer. Dites-moi un peu, est-ce que les gens vont vous trouver sérieux? Est-ce que batu bakomona bino ke boza bato normal? Batu bakomona bino jamais ke boza bato normal. Parce que les lobo yeko loba bazobo mabiso, kaka bino bokesko sur le pas. Olebo bina kata na bamboka na bino, bozo ko bine na kati ya bamboka o ba décidaka. Qu'est-ce que les gens vont se dire? Les gens vont se dire que ces gens ils dansent, ils sont pour eux contents, ils sont heureux de ce qui se passe dans leur pays. Comment voulez-vous qu'on vous aide? Comment voulez-vous qu'on vous aide? Lelo, makambo Israël, ezo ekana awa. Ngana za na Angleterre awa na minito. Lobi na kendaki kotambola tambola. Na kuti ba Palestinien na fimela ki bino. Bazala ki ebele chaque samedi. Bazo sa la revendication. Na minito yo ministre ya affaires étrangères anglais Akwei. Akwei pourquoi? Parce qu'azalaka na mobali na ye batato ba mande funde kwa Yesu Kristu, azalaka mobali na ye, azalaki kolinga ba Palestinien. Basa la revendication na bangote, basa la ba marche na bangote, ake koloba bilobela ba koisiye. Ba ministre na bango intérieur akoyi likolo biloba loba parce que peuple décidé asala ka biloko neti bino ba congolais te. Bozala ki semaine passée na balabala, semaine bozala ki bino nyonso na kati ya kobina. Est-ce que vous trouvez ça logique?
Vous trouvez ça logique? Jusqu'à quand vous n'allez pas comprendre le message que les gens vous donnent? Jusqu'à quand vous n'allez pas comprendre que oui, les choses que vous faites, elles ont incohérence. Elles ont bilo koneti bato mito esa la kamala mute. Oleli lelo babomi bande kunayo kaka yo moko lisusu okei kobina. Ba peki sibino kobina te boko bina na banda kuna bino boko bina na bafeti na bino. Boko bina pe na mboka na bino wana. Mais beaucoup y a sur le plan international te kola kisa bisengo na bino parce que c'est la honte de ça là. Et puis mutu moko kaka alingi kaka ba ye. Parce que Aza égoïste. Et ça, c'est la mentalité de tous les Congolais. Les Congolais sont égoïstes. Les Congolais, ils ne peuvent pas se sacrifier pour leur nation. Les Congolais, ils ne peuvent pas réfléchir comme des gens sensés. Tout ça, c'est parce que le cerveau est à Nako expliquer bino bomoni ba dispositif au bacha qui kuna lobi na Paris. Bachela ki binote, bachela ki bango moko parce que France est organisateur il y a Jeux olympiques. Il y a des travaux pharaoniques qui se passent en France là-bas. Des travaux pharaoniques qui ont passé à Jeux olympiques et à Paris wana. Soit qui bati qui bacha qui ba dispositif wana te, ça veut dire il y aurait des émeutes. Na ba émeutes wana balinga ki bazonga sima parce que ils calculent les budgets. La ville de Paris organise les Jeux olympiques. C'est pour ça que vous avez vu Bilo Konyo Sotouana. Bachaki Angowana Teke pour protéger les Congolais ou bien protéger Fali. Non, ils ont protégé leur infrastructure. Parce que la ville de Paris organise les Jeux olympiques. Et Paris est en plein travaux. Si vous avez combattu Babouki, et les gens ont un portefeuille. Parce que si va avancer, parce que ils doivent être à l'heure pour créer un village olympique na bango, basa la bamakamuna bango nyoso. Wana ba Congolais ba kanisi fali aigle biloko ebimi. Pour quel but? Parce que la fois passée oyo mususu ya 2018 wana ba monaki ki monamboa. Ils ont brûlé, ils ont cassé et les assurances sont payées. Quand les assurances payent, c'est l'État qui en pâtit parce que l'État investit son argent dans les assurances. Et les assurances ne veulent pas parce qu'ils veulent investir leur argent dans quelque chose. Quand il y a sinistre, les assurances ne sont pas contents. Point barre. Et les Congolais ne peuvent pas réfléchir comme ça. Ils pensent que oui, Bazaraki lobby très important. Bayako protéger Bisso. Kalaki ko protéger. Bayaki ko protéger Binote. Bayaki ko protéger Mboka na bango. Point barre. Bayaki ko protéger ba matériel na bango. Point barre. Et qui va payer la police qui est sortie? Qui va payer le carburant? Qui va payer les heures faites là-bas au bango ba vanda qui pour installer ba barricades pour na kosala ba biloko nyonso to. Bino bokani soki ba combattant bazaki ba combattant ya tout finette bino bozo finga bango. France alingaka bimisa biloko na ebongo. Les combattants ont gagné. Moi je vous dis oha. Parce que dispositif wana bache wana même quand il y a nani journée il y a le 21 juillet journée nationale il y a ba français bachaka ba dispositif té. Mais ba dispositif wana bimaki wana c'est parce que ba dispositif wana bimaki c'est parce que ils ont protégé leur pays. Ils ne vous ont pas protégé, vous. Vous devez vous mettre ça dans votre petite caboche qui n'a pas de réflexion. Vous n'avez pas gagné, c'est les combattants qui ont gagné. Parce que la France a eu peur. La France a bimisi penza la police des polices. Police des polices a bimarabamba boete. Police des polices a bimarabamba boete. Donc pour votre information, c'est parce que vous n'êtes pas des gens qui réfléchissez. Comme vous ne réfléchissez pas, vous pensez que oui, voilà, Fali a gagné. Fali n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. C'est les combattants qui ont gagné. Ils ont gagné comment? Parce qu'ils ont sorti la police des polices. Ils ont sorti des dispositifs. Oyo et Bimakapenza na baka moko extrême. Pour vous dire que les combattants ont gagné. Oha. Les combattants ont gagné. Oha. Et la France n'a pas protégé les Congolais. La France a protégé ses matériels. Bochabaker. Et quand je regarde les Congolais, je regarde leur attitude, les gens qui n'ont pas de sens, les gens qui n'ont même pas une bonne réflexion, de s'asseoir, de réfléchir et de voir même d'où vous sortez. Congolais, toi, tu ne sais pas jusqu'au jour d'aujourd'hui que tu es victime. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu ne sais pas que tu es victime. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu ne sais pas que oui, voilà, ton pays est en train d'être surexploité. Bande konabino bakufaka. Bokamati, tala batu babengeli bino kuna na New Arena, ba manike, de bastar na bino, ba Kisinjora, ba Petit Fali yango, ba bizengi nyonso oye ba uti kisasa.
Vous ne vous posez même pas la question. Babizengi oyo bazui batike ndenge nini. Bazui wapi ba visa ndenge nini batu normal. Bana o batanga ka basili saka ba classe na bango. Bazana ba inscription na bango na ba université. Ba pesa ka bango ba nini te. Ba pesa ka bango ba visa te. Ezana ba homme d'affaires. Oyo ya solo bazana ba finance ya kosakana te. Ba pesa ka bango ba visa na passe. Vous ne vous êtes pas posé la question que oui, on veut vous abrutir. Vous ne vous posez pas la question que oui, on veut que les Congolais soient stupides. Vous ne vous posez pas la question pour réfléchir à côté. Ou vous ne connaissez rien. Posez-vous des questions. Des personnes lambda, logiques. Oh, kenda kosenga ba visa ba ya kaka na ndenge ya tourisme. Il faut bala ki sa ba nani ba extrait bancaire na bango ya ba compte. Il faut ba tout na bango ba makambo ebele ba pesa kango ba visa te. Les amis, chers résistants, chers combattants, chers patriotes, ne vous sentez pas en deçà. Vous avez fait un bon job, un bon boulot. Point A. Oh ha. Chers résistants, chers combattants, chers patriotes, vous avez fait un excellent. Parce que l'obi na ba RFI ezalaki kaka makambu na bino. Parce que ba Congolais baza bato balabala, ba warrior, baza bato balabala ngana lobi yango hoha. Bazanda ka ba information te. Vous pesez, les combattants, vous pesez énormément. Parce que l'obi na ba information nyonso, ba Claudicia, ba RFI, ba nini, bazolo bela fali pour pate, bazolo bela mouvement ya ba combattant eza nini. Il faut ba yebisa bino boyo ke lango sonité. Parce qu'ils ont mis la police des polices contre vos jambes. Ils vous ont arrêté avec une police de police. Donc vous devez être fiers de vous. Vous devez être fiers de vous. Et la salle n'était pas à craquer modèle Bozolo Belayango. Bakamati bapesi ba douana neti ba manike, bapesi ba kisinjora, bapesi soki banani ba visa. Vous ne vous êtes pas posé la question par quelle magie. Bachilo momutu bapesi ba visa wana. Ces femmes-là ne savaient même pas bakoya poto. Bazalaki atana ba passeport te. Parce que soki bayebaki ke batika ki visa, balingaki babanda kolobelango depuis kala. Bazui bango parce qu'il faut passer la propagande ya Bachilombo. Délégation à Nyakero eyaki, délégation à Bachilombo eyaki, ba manike wana ezana ba kisinjora na ba Joël soki ba Jaël soki ba nani na banani, tout ba fi onyoso ya bizarre wana. Baye sur le haut patronat ya président de la République parce que président de la République azalaka na muzoba. Ba pesi bango ba visa parce que c'est le président qui a demandé les visas. Point barre, vous devez savoir. Et ça, c'est pour vous faire une guerre médiatique. Chers compatriotes congolais, oyaba combattants, les résistants, vous ne devez pas avoir honte de ce que vous avez fait parce que vous avez fait votre boulot. De faire sortir cette police, des policiers à Bima, baya ko barricader, bazo attend déjà à ça la dispositif. Donc, ba vendre là qui a un ordinateur, chers patriotes. Chers compatriotes, bavandela ki yango na ordinateur, baye ba modèle bakokanga, modèle bakokende boye, comment bakokende kozoba biloko wana baya kocha. Vous avez gagné. Vous ne devez pas vous sentir gêné ou commencer à avoir honte parce que les gens sans cervelle vous disent ça. Vous avez fait le well boulot. Mikanda onyo sekenda ki na ville de Paris. Les magistrats balala quitté. Ba magistrat balala quitté. Préfet à Paris alala quitté. Parce que vous avez fait votre boulot correctement. Ça, vous devez vraiment en être fiers. Vous devez en être fiers. Vous avez fait votre boulot. Bato batamboli plus de 8 km à pied pour qu'il y ait arena. Parce qu'il y avait des trucs. Bato pamba basali na bango ba dispositif andenge wana. Nous sommes dans des pays de droit où le droit de revendiquer, c'est parmi le droit le plus fondamental. Droit, il y a revendiquer, c'est un droit fondamental. Il y a liboso, droit de résister, droit de la parole, la liberté. Tout ça, fait la liberté. C'est pour ça que binote bazuka dispositif net comme un état responsable ache babilo qu'on aille à l'abri parce que y a organisé Jeux olympiques naie point barre et tout ça c'est les propagandes. Fachi akoganyaka élection té ce qui a triché oui peut-être mais ko tricher pe ko zala nango passi parce que za muto bulu yeki tomoni bino
modèle boza petit dans la tête. Tomoni bino, comment vous ne réfléchissez pas? Tomoni bino, na minito boye bisanga bokendaki kuna. Bosali ba makele les angatina. À la limite, hein, si vous ne comprenez pas les choses, essayez de demander. Essayez de demander pourquoi est-ce que Makambouane Kendaka Bongo. Pourquoi Kendaki Bongo. Comment beaucoup expliquer Biloko Oyo depuis Fatia comme il a pouvoir. Na batunaye, na bandeko naye, na ba fanatique naye, na batunaye politique. Deba comme Kozongi Sama. Kalagnon so ah, biloko zaki kosala Makambouane. Na 2018, bozaki wa. Bozomo na teke za manipulation. Congolais, fungola misu. Congolais tambouisa mutu. Comment Congolais kozala oye tipoto awa. O place oliaka. Oye ti poto awa, o place muto ayoko la kabadroit na ye. Oye poto awa, o place muto azaka na liberté na ye. Yo zakaka enchaîné tige au jour d'aujourd'hui. Enchaîné mental, enchaîné spirituel, enchaîné politique, mendiant à vie. Il faut qu'on vous le dise. Et puis avec une petitesse d'esprit qui n'en dit pas son nom. Donc un peuple bête comme ça, qu'on amène aux abattoirs, il va donner sa tête. Ataba nani ba chaka bango étourdissement pour baboma bango. Ataba ngombe, ataba ntaba. Ah on a poto baboma kanyama kaka boete ba fala basala kaye étourdissement. Mais yo congolais ke ndoko mitika yo moko lobe ko ganga awa ke oui, bazo boma biso, bazo boma bino, bazo boma bino. Boyebi te ke babiloko wana. Les amis, là la posta qui est loko moko ou bien ernazo lo babozo ebisanga, pourquoi yo présenter drapeau té? Moi je ne suis pas d'ici hein. Moi, que vous voyez là, j'ai déjà revendiqué moi-même, je n'ai revendiqué Ngamoko. Bato bayebi bayebi. Ngai. Nazelara mutute pour la revendiquer. Et puis, je fais déjà mon travail. Tant que si toi tu penses que tu es plus que tu es congolais, fais aussi ton travail pour ta nation. Moi, je fais mon travail pour ma nation. Oui. Moi, je fais ce qu'il faut pour ma nation. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà fait à part Bouzoba? Basi moko boyatina te bapakola kabachoko basi moko boyebi kotanga te pa nani Charles Onana awuti ko la conférence avant-hier bozalaki kuna bino est-ce que bosombi livre wana Holocauste au Congo bosombi yango ngana za nango ezali kolo kuna ngana sombi yango ezali kolo kuna est-ce que bino bosombi est-ce que boyebi makambo zo de kana mboka batu moko boye bazana science devant bango batu moko boye bazana lecture devant bango batu moko boye bazaka kuto atana internet oka ba utiliser tous les jours ba yebi ko exploiter ba information te bazaka kana biloba loba oya ko yebisa ya ko info akotala kutu même pas akoyeba ta ko sala histoire batu mususu obotala ndenge nini bato ba se liberaki ndenge nini makambo zaki kolekana quelle stratégie ba appliquer ki non batu moko bazo kende sans stratégie batu moko boye balabuka kaka sans programme batu moko boye bazana eti ba mupepe akaina bati Tindi côté boy bake babini batindi côté boy bayeko ngana zaki ko kanisa chilamwine za komba mutu chilamwine lingi ko loba komba mutu te chilamwine lingi ko loba sauveur soki eloko moko ekomi mutu moko ayeko silisa problème wana ezana kikachokwe ezana chokwe chilamwine za kombo na yete chilamwine lingi ko loba sauveur mutu moko boye akabe akaneti bato bakabaka mbongo soki akuti bato bazoko okufa maladi ya futeli bango ba hôpital neti ba mama ne mama na bango pe baza ba chilamwine Chilamwine elingi koloba teke elingi koloba kombo mutu te boyemba kakutu makambo bozo yemba boyebi yango te makambo bozo yemba ka boyebi yango te Chilamwine eza kombo ya mutu te Adolphe wana kombo eza Chilamwine te Adolphe balobi eza sauveur ya banani ya fali pupa eza kombo na yete Chilamwine elingi koloba mutu asilisa ba problème ya bato donc batu moko botali Chilamwine na kati ya nzembo kaka Chilamwine wana azonyokola lisusu basi donc biloko moko même comment je vais dire ça même ba texte tango ils a ba texte moko idiot cher congolais bona muka bon pekana no kokota neti par exemple Charles Onana de quoi il se casse il est pour lui camerounais il a sa nation camerounais mais c'est lui qui écrit pour vous c'est lui qui exhorte les Congolais à être des hommes. Les hommes congolais ont failli à leur responsabilité. Les femmes congolaises elles sont plus que tarées qui ne soient. Mais c'est d'autres personnes qui écrivaient, qui font des enquêtes à leur risque et péril pour sauver les Congolais. Mais les Congolais sont en train de danser. Les Congolais sont en train d'acclamer. Les Congolais sont en train de chercher les miettes. Et pourtant, dans ces pays-là, tout le monde peut vivre sa vie correctement. Mais les Congolais sont derrière les miettes. Est-ce qu'il y a un Congo pour la musique qui nous faisait entreprise? Boyebi ba entreprise combien? Ba Libanais baye bangindi, ba Indo-Pakistanais baye bangindi, ba tunyo so ba bangindaka. Kaka Congolais ye azaka kaka muto ajalelo. Congolais zalakane muto ajalelo qui vit sans conscience avant d'aller lupango ba parents depuis akola abina kaka
depuis babota ye ayoka kaka miziki, depuis bakola akola atikala kosala ta job d'étudiant ya un jour azana 40 ans na bandi vi na été azozela kota politique azozela kende kosala députation les musala ya congolais parce que congolais za bololé na kati ya mutu na ye parce que congolais za comprendre que oui mboka wana il y a à boire et à manger, c'est pas dans la politique qu'on devient riche, c'est en travaillant le sol, c'est en inventant. Mais les Congolais, ils sont là. Ils pensent que oui, baza bien. Mais les Congolais, regardez-vous en face. Bomita là. Bozala kana ba hôpitaux te. Bozala kana banda kwa malonga te. Ti lelo bovanda kana banda ko moko batolo moko zo comprendre sens nango te. Ti lelo bovanda kana ba immondice. Ti lelo okenda ka hôpital ozo yeba te makila nini bakocha yo ifo luka mutu na balabala ba ko cha makila. Congolais olingi nini? Tozo tuna yo mikolo nyonso Congolais olingi nini? Pour na ko voyager tala ba pesi mutu visa abandi kolela nga na uti anglais na uti pa na ngai na ye na Angleterre bomoni nga place na leli bomoni place na leli bomoni nga place na leli tu bomona ka ba tu ba voyager ka to voyager ka to so filmer ba aéroport bomona ka biso place to leli c'est parce que boza ba tardé ba pesi o visa ya mboka ya bato ozo sepela na mboka ya bato ke mboka na yo neti biso boy to lobanga makambo ya Congo awa parce que to sepela kana poto te c'est vrai que toza na confortabilité toza confort oui nga nazala kana confort na poto nazala kana confort na ngai nazala kana baninga na ngai mindele nazala na makambo ebele na sala awa na fréquente ka ba bato ya malonga mais je ne suis pas confortable parce que je ne suis pas chez moi dans ma tête il y a mon pays l'odeur de Yamabele à Congo na emanka kangai mbula o ebeta kawana na batol emanka kangai les cris des enfants me manquent du Congo siko ozomo na batu mibimba baza na mboka na bango balobi mboka ngo esi ebongi me bapesi bango visa bamoni ke bake lola olola nde njoso disa chila mwine za lola yango esi saka makambo mboka ngo za koya oyebi même pas eloko nini kosala awa mboka ngoza koya babengi yo awa te bapesi yo kaka visa po président na bino akendaki musala na ye kaka kobengisaka ba intrui na kati ya makambo normal ya sala te mboka ngoza koya oyebi situation kutu écologique ya mboka te système politique oyebi te système social oyebi te oye kaka mutu moko azoluka yo awa za te mais yo okiti mboka na bino wana tellement mona kapasi kuna tellement oza na basalite kuna oye na mboka bato ozosepela nini oleli nini tala basendi ti lelo oza na internet ti lelo monde ekoma mpenza village ozotala makambo nyonso na internet ozosepela na mboka ya bato okoloka te eza koloka te totuna na nani eza koloka te do bato moko boye bavivaka na bango sans conscience parce que éducation de base erata tala baninga ba burkinabé tala baninga ba malien tala baninga ba algérien tala baninga ta baninga oyo baninga ya Afrique ya sekuna tala bango bomita na bino ba congolais est-ce que boza bato mibimba bakima kamboka na bango me baza pata na conscience te bakokoma na bamboka ya bato bamekata ko tricher biloko malonga bamekata ko exercer ba droit na bango bayebi yango te bazokosepela o bato ya ndenge nini toloba ndenge nini est-ce que ça vaut la peine vraiment de parler aux Congolais ça vaut la peine donc moi regardez-vous bilamba ya malonga bozalaka nango te baposo ya kitoko bozalaka nango te bato mibamba baliaka bafufu balobi eza culture qui vous a dit que kolia bafufu minene wana eza culture na bino boyebi place manioc eutaka boyebi pourquoi bachaka ba manioc na kati ya bamai parce que ezaka na cyanure boza wana ba gaz etonda bino na kati ya bamabumu likolo ya koliaka bafufu minene na bakwanga est-ce que bayebisi bino babiloko wana boliaka wana ezalaka ya bato normal bomitalaka osoko obeli awa liwa okufi bato balobi ake kopema bato mobima okena bahopito ya bamindele mutu soki akufi bamédecin baleli mpo balingaka kaka babikisa bato ifo bobanda komituna nanu bana na bino bazokende baklasse est-ce que bayebi kotanga
bayebi ata kotanga penza ata livre ya 10 pages. Mboka mobimba ezanga bibliothèque, mboka mobimba ezanga histoire, mboka mobimba oya ya buki, bato ya église babuka, baganga kaneti na dimanche boye, bakoganga matin, midi et soir. Bino bozolo baboza bato. Makelele, nuisance sonore akosakana te, nganda epai, masanga epai, bombe epai, nde awa bokosala nini? Oh, bapesi biso guerre médiatique, cher combattant bolanda bango te. Oh, bapesi biso ba visa ya 5 ans, bapesi biso ba visa ya 5 ans, ba visa 5 ans ya chingani ya mkoloni. Oh, bapesi bango. Wa yoka siko batu pe bazondima kaka boye. Ozo yambala liboso na poto bapesi yoka visa ya 5 ans. Koyeba modèle ba musicien ba kima papa we makotela kango boloko awo. Oye na visa. Oyebi ke ba compagnie aérienne ba futa kasoki batu ba boaki ngunda ba yaki na compagnie aérienne songolo. Donc, bato mbibimba bazo vanda na mukili oyo, bazo yeba même pas les règlements, bazo yeba même pas comment bato bavandaka, bazo yeba même pas mboko bazo kende, histoire nango nini, peuple nango banani, politique, système politique na bango banani, ba extrémiste baza banani, bato à gauche baza banani, bato à droite baza banani, mais bazo ya kaka. Oh, politique ya bino kuna na mboka, bozo kokango te. Otali ba liste ba député, otali bato ba ko postuler na député, yo moko lobi non, ce n'est pas croyable. Et pourtant, bakosala mbo, bakosala mbongo. Et pourtant, bakosala révolution. Bakosala makambo malonga. Donc, batumibima bavandi pendant 2 ans. Ce qui 2 ans. Bazako lela nani yu arena. Yu arena yango anesili. Boye bisa biso sikoyo. Après, bosala so sonini. Et si vite. C'était un truc de 2 heures du temps. C'est fini. Maintenant, venez parler encore. Vous avez gagné quoi? L'argent? Et ça, c'est l'éducation de Congolais. Les Congolais, ils vont dans des endroits sans qu'ils aient des intérêts même culturels ya malonga. Babi c'est bino culture ba Congolais zaka ko bina ba maketu, batu moko bizarre, ba ko bina ba biloko moko batu moko vulgaire, batu moko baza ba vulgaire personnage qui n'en dit pas son nom, sans éducation, sans même culture na bolobaka. Culture boyebi ka keza wana. Est-ce que culture ba Congolais zaka fali anu kutaka maketu, aye makabandembo ezanga tina, na ba danseuse bazanga tina, ba spectacle ezanga tina, wana culture. Faites pitié, hein? Wana fadi alongi te ba combattant mutu balongi parce que babimisa ki nani police de police pour protéger la ville de Paris parce que la ville de Paris va accueillir les Jeux Olympiques. Bokenda qui na Paris bomoni modèle Paris ezo transformé. Bokenda qui na Paris bomoni modèle Paris ezo kende. Modèle bazo tonga ba chantier eza partout parce que ba ko accueillir Jeux Olympiques. Ezala qui pour na fali te ba protéger. Ba nga ki ba protéger na bango mboka na bango parce que la fois passée ba regretta ki makasi. Tout le monde qui ba député na bango ba bima ki ba mona ki ba scène wana ibalaza ki scandalisé. Tout yo ba yeba ki ke ba combattant ba ko sala pire. Ya wana ba sala ki ba dispositif wana. Tout simplement. Il y a rien de gagné. Est-ce que ba combattant ba yebisa ki bino ba ko gagner fali? C'est juste que vous ne percevez pas le message. Vous comprenez le message c'est parce que ba to ebele ba congolais baza bazoba. Congolais bazala ka mayele mingi te. Et ce n'est pas de votre faute que vous avez été parce que vous avez l'attente à répit. Sauf que vous n'êtes pas fallu au côté de l'église. Vous avez été dans arena. Les gens qui ont benga Yesu. Yesu aya ko yokola. Bakende batumibimba bako vanda calme te. Batumibimba bako réfléchir te. Batumibimba bako salata bilan te. Bilan na yo ane yango ezosila. Bilan na yo ezalaki nini? Ane paso salaki nini? O économisaki combien? O kendaki ata wapi? O salaki nini? Quels sont les objectifs à atteindre? Tomituna. Donc, Batumbi Bimba Bavanda qui 2 ans mobimba. 2 ans. 2 ans. Baozila iloko moko il y a 2 heures. Quel gâchis. Quel gâchis. Puis balobi balongi. Sikoyo, bolongi bananyango. Bolongi bananyango. Boko mikosala na ba montage. Oh, boke chakoti concert. Boke chakoti Kadjosha, Congolais nous a comme le Kouta. Kokosa, pour raconter des charabia aux longueurs de journée. Et c'est comme ça qu'ils éduquent même leurs enfants. En train de mentir aux longueurs de journée, en train de s'inventer des histoires, en train de faire des bêtises. Matin, midi et soir, des gens qui vivent dans des mythes, des gens qui vivent avec des histoires des autres, même avec leur propre nom, ils ont changé. Les gens qui ne connaissent même pas que oui, ils ont le plus beau pays du monde, aussi riche qu'il ne soit.
Barwandais bazokota bazo sala douane, Barwandais bazokota bazo diriger ba institution, Barubero bazakuna, Banyarugabu bazakuna, Barwandais bazo yiba tina kindumba ekoma ya Barwandais na kisasa. Bakonzi na bino bazo aka basi ya Barwandais yo Congolais oloboza kitoko. Ozana solo choko. Ozana solo choko. Ozana solo suki salite ya mutu ya bakabelo. Mutu mubima sukolaka suki te avanda kana yesa kaka boya avandi na ye ache bakabelo na ye basuki ya batu avandi nangwa sukolaka mutu te musala na ye kaka ko gratter mutu ko beta boy mutu bongo e bouger la tête elle a bougé bakamati melanini nyonso ba bomi ko pakola ba choko ba solo nzoto batu moko ba fille vulgaire qui ne savent pas ni manger à table ni se tenir basta na ba congolaise ba oyo bazo sala ba évasion d'argent bazo ko kende kwenda vutuka ba pesi bango ba mbongo ba ko kotisaka awa basala ka ba kwenda vutuka na ba mbongo o ba chilo mo baza ko yiba batu moko bo ba préférer ba yiba mboka na bango ke ba kende ko loba justice ke ba senga justice pour le Congo. C'est les Camerounais maintenant qui demandent la justice pour le Congolais et les Congolais n'ont même pas honte. Kaka bino boyembi nzembo kaka. Regardez même la nuance des choses, même les choses. Ozomona même bato balobela kamboka bazo sepela na musique ezanga tina. Et puis ebele bakendaki na bango pete batikali kuna bazota la live balinga bazocha babimba bache ba musique babandi ko nyukuta maketo. Au peuple ndenge nini, comment est-ce que vous n'avez pas de dignité? Comment est-ce que vous n'avez pas les respects avec votre propre, avec votre personne? Vous ne pouvez pas vous respecter. Et vous défiez les gens oyo basala penza que oui makambo mboka na biso e bandata ko lobama sur le plan international. Ndeba wana bino bozo ko défier bato yo ba pays mususu africain ba s'inspirer ba avancer na bango ba burkinabé ba français ba malien kutu basi ba ke musika bino bovandi kaka maketo bango bazaka ba musicien te bango bomona yo ka ba mususu o na Nigeria ba rap ba kabatu na Nigeria ba sala ka ba enlèvement ya batu na Boko Haram. Mais na Nigeria kuna okuta ba Nigeria ba millionnaire bazali okuta ba Nigeria mutu bazo tenir ba mine okuta na Nigeria kuna nde ba homme d'affaires okuta ba millionnaire ya ba star. Mais est-ce que na Congo ba isil pechanga wana ba mama na ba filtre momoni bango bazali eloko ba Nigeria bazala ba propriétaire terrien bino na mboka na bino ba Pakistanais ba ye ba ngindi ba sombi mabele nyonso d'ici peto pesa kaka 10 ans balkanisation ezoko kwanga biso kuna nyembes mabele ezoteka maneti nguba chez qui veut le mabele de Congo ya te asombi ba hectare wana ata na $200 mutaza déjà na $1 million. Ata soki abimisi par exemple pour $200 abimisi ata 500 000 non même 30 000 pour somba ba hectare à mabele. Qu'est-ce qui va lui empêcher? Calculer même 30 000 avec $200 par hectare. Dites-moi, tu as 30 000, tu vas acheter combien d'hectares? Kaka na Congo de tomona kabatu baye ko somba ba peuple congolais baza ko lala bango baza ko vanda mikolo aigle net mikolo ko kuta bango ko banda ka ko aigle alata ki boye aigle abina ki boye yokaba ozo sona ba congolais. Moi j'ai du mal à parler avec les Congolais lambda. J'ai du mal à converser avec des gens comme ça. J'ai du mal parce qu'ils ne disent jamais quelque chose de normal. Ils ne disent jamais quelque chose de sensé. Ba discussion na bango ya ba miti moko bebete ya ba bebete fulani ye mutu alataka elamba na mutu aliboso ngape na kosombango ye mutu alataki sapato wana mutu aliboso botalaki na makolo alataki boye. Est-ce que vous connaissez même les marques? Ba marque oyo eza populaire onde ba marque na bimbola bozo kende kolobe ba congolais bato balataka kutu ba biloko oyo ba Turquie wana bato oyo tozo yeba te moja ngo ba lukaka ngo wapi bazaka na bambi ba wakam ye mutu atonga ndaku ya etage otali ndaku yango zo comprendre sens ndaku te obozo yoke na bango jalousie ngai ata chilombo pa modèle asi akomi riche wana na yoke la kaye nde soni de voir une personne qui n'avait jamais rien foutu de sa vie, une personne qui est devenue riche sous le dos de Congolais, une personne et sa mère et ses frères et toute sa bande, ils sont devenus riches par rapport à l'argent du Congo. Moi, ça ne m'épate pas. Moi, je suis fière de voir les gens qui travaillent d'arrache-pied, matin, midi et soir, que ce soit des femmes de ménage, que ce soit les femmes de chambre, que ce soit les éboueurs. C'est des gens à qui j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est des gens qui ont de l'honneur. Ba volero bozo kumisa oyo ba biselele, ba Nicolas Kazadi, ba nani ba Peter Kazadi, ba nani ba ngonyo sona bozo kumisa, ba soki ba Dani Banza, ba nani bozo kumisa, ni yibi o ba yibi mbongo à l'état.
oyo bozo kende ko kumisa ko vénérer ba Denis Nyankeru oyo bazali ko sokola masoko ba koko awa kaka il y a pas trop longtemps ba komi ko lata biloko zo comprendre le sens tellement yibi mbongo zo même pas comment classer ba biloko de wana biso to na vandi penda na bandi ko envier bango mutu mibima to yeba ka soka za na suki te aye kolanda ti bato na ti kitoko pasa la campagne abosani teke oui dans le fin fond Congo wana bazalaka ta na mbongo osomba unité te ebele na Congo wana ka modèle boyebi Congo wana na ebele bayebi basimba ta téléphone te bayebi même pas c'est quoi téléphone bayebi même pas c'est quoi ba giga na ba fin fond kuna ya vandeli campagne présidentielle avandeli yango na ti kitoko posola na banani yango posola na ba buriki pour convaincre banani yoka bango babinisi banze bo voter namba 20 soko tuni bango numéro 20 bango boko voter ya sale la bino nini na 5 ans otoleki pona ba détournement pona koya ko tia ba trouble na mutu pona ba corruption oya sali pona balkanisation oya planifié pona ba armée Afrique de l'Ouest o amené biso na Congo oya yebisi bango ba bima bango ba ko étudier dossier amené biso batu na kati ya mboka na biso ba komi ko yebisa bango ba kende batu wana ba boy ko kende wana siko azo déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre ayebisi union de l'Afrique de l'Ouest wana soki communauté wana ba kende bango ba lobi ba kotala donc ba kotala ba ko étudier dossier soki ba ko kende to ba ko kende te parce que ya kenda ki ko engager mboka na biso na kati ya makambu oyo to yebi mutu na makolo te parlement mobimba a sanctionné été à loba et l'autre côté Trump ko to engager Amérique te na buzo bezali ko tukaka ke oui abima na bandumba mikolonyo so zaki kaka impeachment mikolonyo so Trump avanda la pouvoir na sengo mingi te avanda ki na ba humiliation parce qu'à tout moment na Sénat bazaki ko kote na Congolais ata ba yibi mbongo etali été Congolais ata zangi kisi etali été Congolais aza content mwana na ye akufa Congolais aza heureux mwana na ye akufa akoloba c'est Dieu qui a pris c'est Dieu qui a pris c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a pris o mutu ndenge nini Congolais sepeli papa na ye akufa o asufraki mingi mais les amis voilà sa réflexion ya ba faible il faut to yebisa kabino nga natala ka babiloko mususu natali penza ta mutu akufi penza rip na ngai ekoma ya likukuma nako cha rip boyete parce que nazotala intention nako benga na téléphone okoyoka kaka nini ya mutu ngo akufi akende kaka kopema abeli mingi na bisiko mutu ngo bakolo famille basepeli mutu ngo akende kopema siko nga nakeko présenter rip yango na sens nini akende kopema nga nako se compatir na bato lolenge boyete. En tout cas, les amis, hier, j'ai savouré la vie. Je me suis coulé un grand bain. Na vandi pendant des années, na kolubana na neli pe winari ya mbongo muyibite. Pour la kotala peuple moko ayebite kaza victime même na diaspora. Tala batu baza ko représenter ba Congolais. Peuple mobimba sepelaka mama na ya kufa avandi penza mama na ya za ya mwana muke mama na ya za peut-être ba 50 ans azolo ba mama mona ki pasi mingi akende kopema Dieu a donné Dieu a repris. Moi je regarde les gens je me dis mais il y a un problème, un être cher qui s'en va ozoku misanzambe to misanzambe alléluia amen. Est-ce que bato normal ba réfléchir ça bongo? Déjà, imaginez-vous ces gens de personnes, c'est ceux-là, eux, qui ont postulé. Ces genres de personnes qui n'ont pas l'empathie envers les autres, c'est eux-là qui ont postulé. Et quand tu leur dis que ce n'est pas normal, ils trouvent que oui, toi tu es injuste, tu leur ouvres les yeux, tu regardes les comportements. Les comportements des Congolais n'est pas réglo. Les comportements des Congolais n'est pas... c'est pas conventionnel. C'est des comportements qui ont un écart. Écart ya kosakana te bango bazaka na bango na place na bango mususu ba kende ko vivre bango bazaka na bango babota kabana po ba mona bana bango ba mona pasi bango babota kabana po bazwa éducation te bango babota la kabato mususu bana mona muto aboti bana zui bana na ye akiko pesa bango pa muto oyo azana mwa mbongo na famille et puis ye Congolais ana azoko sepela ke ngana bota ngana zana mabota aboti bana bayebi même pas est-ce bakolia ayebi même pas côté nini bana bakotangela mais bana na bango bazokende ba classe oyo ezangi mutu na makolo baza soki 200 soki 100 na kati ya classe soki 50. Comment vous pouvez expliquer ce genre de choses? Bogangi pe fati béton apesi biso gratuité de l'enseignement. Comment un professeur peut s'occuper même de 50 enfants? 50 enfants. Pour que ba créer les biso nini machine à malade, ba machine à fou. Yango tozomona ba jeune soi-disant ba jeune ba 24 ans bandeko ngana za muto na observa ka makasi
J'étais mangé l'autre fois dans un restaurant. J'ai remarqué des jeunes de 24 ans. Baye entre groupes, bauti musala, bavandi, babandi kolia, bazo sepela, bazo seka. Bana ba Congolais ba 24 ans, baza ba idiot. Bana ba Congolais ba 24 ans, baza na ambition te. Bana 24 ans ba Congolais baza na nanda kwa papa, bazo seka ba fufu ya minene, o ezanga ba kondima, ba liaka. Bana ba Congolais ya 24 ans, ebele baza la kamayele te. Bavandi na zo ba biso ba jeune, biso mikolo, biso ba jeune, otali mutongo zolo ba jeune, bingana ko bota yo. Bana moko baza mayele te nde bana ba Congolais bana moko baloka bango likolo ya éducation ya baparents na bango. En tout cas je plains balumumba wana bapapa kasavubu modèle bakufelaka bato ya lolenge boye bato moko bazanga tina bato moko boye baza mayele te baza na bainformation liboso ya makambo nyonso bango bayebi na bango te keza bainformation bato moko boye ti lelo bayebaka te kotala ta baorigine ya biloko baliaka bakoma kaka kosambela neti babizengi soki batelemi kaka boye alleluya bazocroire bakomi bariche bazocroire ke bakokende na lola bazocroire ke bakoya kozwa bango soki epa ya nani bokota kaka na bahopitau ya bamindele bokomona ke lola wana existaka te parce que lola wana soki ezali koexiste mbele mindele basali ba URM te basali ba pestikani te be basalaka ba recherche te ba recherche bafabrikaka te ke wi babongisa biloko na bango otali penza bato mobimba bazoyeba eloko te mais baza na ba internet baza kokota kaka ba site porno bazokotela ba pasteur bakomi kokende ba concert tozomona ba Denis Les bazo kosala ba déclaration bazosala ba confidence ya solo mutu moko te azokoka ko capter te mutu moko azokoka ko ta ko saisir te bato mobimba balamukaka tongo aza na musala te mais apesaka dime bayebi sio bakopesa ngo te za makambo ya lokuta ozoyebisa bango basepeli te bakoloba yo kokende lifelo bino bozo vivre lifelo ngana préfère na kende lifelo oya lola awa na mukili na vivre tranquille na vivre vie nanga pleinement oyo peuple ya ndenge nini oyo penza balobaka peuple ya ndenge nini ozotala peuple moko bolole akanisi bolongi bozolonga bato bazomeka kocha makambo na biso bapesa biso na fisc ata tribunal boyebi kaka na Uganda zaki ko devoir biso Uganda wana zaki ko devoir biso 11 milliards lelo Uganda azofuta biso à compte goutte soki 333 millions botala écart ya 11 milliards pardon 11 milliards Uganda devait nous payer aujourd'hui Uganda zo pesa biso 333 millions Congolais tamoko ta revendiquer pourquoi parce que ba Uganda ba yaka ko bunda na Kisangani bazo pesa ngo pain compte goutte batongo bakopesa bango banani mutongo zo initier makambo wana banani ba victime banani parce que jusqu'à preuve du contraire awa toza na style moko boya malonga te toza na histoire moko te ke batu moko bavandaka wana bazoloba eza na banquete belé eza banquete élucidée non élucidée awa par exemple ba tuerie à Brabant par exemple ba tuerie ya Brabant ti lelo bato balukaka bayeba makambo nini eza kaka na Congo soki moto akufi akende kopema na kimia nzambe moto abengi ye bato bakufi akende kopema na kimia bato bayibi akende kosala boye totona bino mais ba enquête mosusu esilaka te ti enquête ya Kennedy apena oyo bafungolaki badossier mais soki baye kaka bapesi bapièce ya conviction mosusu enquête ya Kennedy oyo babomaki JFK ekotelema lisusu parce que baza na ba enquête boyebisa na bakombo ya bandeko na bino bakufa boyebaka yango te oke na Allemagne kine soki oke na Berlin na place balevaki bandeko na biso bandeko ya Yesu wana okokuta baplaquette mutu moko te batika ete bato bakendaka na ba Nuremberg soki Nuremberg kuna bato nyonso bato wana baza répertorié bao babwaka bango na kati ya ba acide soki na bato bakufaka na ba nani wana comment on appelle ça na kati ya chambre à gaz baza répertorié eza kaka bakongole bakufaka kaka neti babibembe soki ata bibembe mbwa yango ata bibembe soso bakufaka na bamaladi na bapoulerie bayebaka ezalaka au moins ata 200 poulet bakufaki ezalaka soki combien de vaches et combien de porcs soki bazwaki maladie soki fièvre porcine bakufaki kaka bakongole nde bakufaka autant de millions de Congolais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Congolais n'a même pas l'empathie, le Congolais n'a même pas la conscience de dire que oui, ce n'est pas normal. Et puis bazo ko yebisa biso Fally Aigle a gagné la Mokoroni ba combattant mutu ba gagné parce que dispositif o bachaki wana bandeko ata herba tante sale makeza la ya ndenge wana te. Donc ingeta mais boye bakaka ke oui lobby ba fete zo banda bino nde bokotindela batumbongo kolia basoso bino nde bokotindela batumbongo kolia loso
bino te nde bokofuta bahôpitaux na Congo parce que makambo oyo ezovivre mboka na biso ozala na diaspora okotinda kaka mbongo ezoappauvrir biso toza bavictime. Il y a que les Congolais qui n'ont pas compris qu'ils étaient victimes et ils ont envie de danser. Vous allez danser et comme kaka neti fable ya fontaine oyo la cigale et la fourmi boko danser boko continuer na bino ko danser mais mboka na bino esi ekei mboka diminuera mboka diminuera kosakana te ekenda mboka na bino ekenda diminuera. Donc bato bazo yiba mabele bato bazo bako voter te ba élection moko boye non ba liste ya ba électeurs eyebani te cartographie ezate ba congolais bazaka kana kati ya makambo wana bako accompagner mbongo arame ekenda mbongo a Tidjilou ekenda mbongo 100 jours ekenda ba détournement matin midi et soir nini lisusu. Donc eloko moko te esalema congolais zo kobeta na ye maboko azaka ka lolenge bo ba anglais makambo wana ba palestinien na ba israélien etali bango te mais ba limoger ministre de bango affaires intérieures ba limoger parce qu'à tenir ba propos ya mabe pour l'image même bato ba yibaka biso mbongo bazana moi ba éthique ezaka ka congolais nde on dirait ba tubaka etonga azala kizengi azala mayele te. Et c'est triste de vous voir des gens aussi faibles, de voir des gens aussi mal éduqués, les gens non instruits. Et ça manque d'instruction, il y a besoin de condamner les combattants. Ceux qui posent la question instruit, ceux qui posent la question livre historique, ceux qui posent la question documentaire, ceux qui posent la question yoka, ceux qui posent la question translate, ceux qui comprennent le makambo de karana mukili. Olinga ko zala kutu ata place en moté. C'est quoi yonde wana na mituna est-ce que ya solo ba congolais penza bazaka ba intellectuel? Est-ce que ba congolais penza bazaka bato bazana lucidité? Est-ce que na mituna est-ce ba congolais ngo bazaka penza mayele? Ozomo na mutu azala kana kati ya résistance azoko conditionner ba fayulu mutu yeye oyo ye akosona ka ba nani komona bango ba nani oyo ba nyonso comment les appelle ba docteur Mukwege ba tie ba emblème mais soki ba photo ba ya docteur Mukwege nazo kende ko soutenir azo kende ko finga ba combattant. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Vis ta life. Arrête de mettre les gens qui veulent soi-disant. Il faut toyer bisabino. Il faut toyer bisabino, c'est triste et c'est dommage de voir des gens comme ça. Les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui ont juste plaisir, il y a court terme. Plaisir, il y a court terme. Boye, babocha, na bakaboshi, na bino wane zaramayé l'été que oui, ba français, babinisa ki babilo konyo surtout, on n'a pas pour vous protéger. Ils protégeaient seulement babilo qu'on a bango bazotonga ya nani, ya ba Jeux olympiques et na Paris. Po bazotonga Paris, wana bazo bongisango. Na problème na bango ya ba puce. Na problème na bango ya ba mbule zo beta kuna et tout ça bazala mbongo te ya koya ko pesa ba assurance wana bazala mbongo te ya koya ko futaka ba pokase ya batu moko bo bazangi mayele yango ba bimisi biloko na bango ke wito boy na biso bato bazangi mayele bakota na bango concert na bango biso tozo protéger nde biloko na biso ba ki ko protéger binote de préférer que concert à liboso wana fallait abomisa ki bato bele bakufa ki na makambo wana parce que covid essaie bandaki. Est-ce qu'ils en ont à foutre? Rien à foutre. Ce que zala ki penza bato mususu ba ngaba ke ne kolobela ngo balobela pété. Et comme il fallait à camarade de Macron, c'est quoi ce que camarade de Macron? Les saligné, Congo est changé. Hier, mon fallait-il, et le soir, les camarades de Macron, ceux qui Macron a kabila kaiba million. Pourquoi ce luka bamiet wana? Pourquoi luki bamiet wana? C'est parce que mitou, ezaya kokokate. Congolais, mitou, ezaya kokokate. Et c'est triste de voir un peuple aussi égaré, un peuple aussi non instruit, un peuple sans objectif. Un peuple qui est là, si yo zolo bakaka, oui, nga au moins na zolo bakaka, yo si côté les mapeti, nga au moins na kendra sur le terrain, nga la sala na revendiquer nga moko, na ko revendiquer nga moko, je n'ai pas besoin des gens pour revendiquer. Nga na kendaka ba nini politique, pona kende ko loba makambo mboka na biso, na kende ko loba problématique ya baboye bato bazo kufa, nazo senga awa kutu naza na kati ya dossier moko po ba edaka ba mamo bazo ko souffrir na ba cancer, nazo ko kende ba réunion na ba médecin po ba yeba ta ko pesa ta n'infusque ba pesa ta radio mammographie ou kozala gratuit bino boyebi bato makambo basala kana se boyebi bato combien biso to pesa bango toyebi kutu bikolo na bango te kaka baza ba congolais okei penza olalité décalage d'horaire bazo benga o communauté mama ya bato bakende ko pesa bango ba soin oyebi ba mbongo ko meto pesa bato balabala oyo boyaka koloba boyebi makambo biso to sala kana se. Oh cher congolais bon vanda kana bino bitozana tindenge moko te. Les amis, moi j'ai sacrifié mes intérêts personnels. Je les ai sacrifiés. Era kabila nazaki koloba nangai. Ngala loba kanangai depuis longtemps. Ngala critique kata ya face à face na banga kamotute. Siko bolingi na salani yo siko place au bandi wana. O salani.
nga au moins na lobaka ta koloba nga au moins nakendaka lisusu Congo te nakendaka Congo te na sacrifier makambo ebele na sacrifier bandeko na ngai mpo nga nazalaka mwana liboso bandeko na ngai nga nde bakontaka sur ngai nga chilamwina na bango mais namona banyesi na nga mosusu te namona baneve na nga mosusu te na sacrifier vie na ngai entreprise na nga na sacrifier yango bakamaradi na nga na sacrifier bango yo sacrifier nini yango o sacrifier eloko nini nga na sacrifier entreprise na nga mpo nga na fungola avant-gardiste de mon temps avant mes 35 ans na fungolaki entreprise na nga na Congo ya blague pe te na sacrifier yango mpo na koloba makambo na lobaka awa mais je sais que un jour même si oh balobaka même si le soleil n'est pas nini ezo paraître traité ce qui la nuit nezo paraître ce qui balobaka nini wana le soleil paraîtra un jour tokotika la kaka awa de toute façon ah oui de toute façon c'est pas pour ça que je vais m'arrêter de vivre je mène ma vie je ne vole rien et puis bon yebaka bochaka pour une fois pour une toute dernière fois netinga la vanda na Belgique ngai na vanda na Belgique aza matata na makambo ya réseaux sociaux nazwaka mbongo te bochaka pe ba étoile te eza kaka ba frère mususu neti anniversaire nanga ba kopesa nga ba cadeau ou bien muto soki asepeli kaka pesi nga quelque chose mais sinon je ne gagne rien strictement rien du tout na makambo ya réseaux sociaux na sala ka bénévolat des preuves aneke so boke na YouTube kuna ezanga muto na chaka ba vidéo nanga na YouTube te donc soki eza na bato bazwaka ba mbongo eza bato mususu je le répète je ne gagne rien mais je ne manque de rien. Ah oui, je ne gagne rien sur les réseaux sociaux. Ba vidéo nanga na salaka nazwaka mbongo te. Nazwaka mbongo te zaka bénévolat. Soki nazwi mbongo muto akabelinga de son propre gré. Nde nazwi. Kaka boy nazo sala ba live bopo na ba vue na bino nazwi mbongo. Ezalaka te na Belgique ezaka mbongo boye te. Nga na ko sacrifier vie nanga te pona batu ya boye. Que ba vie na bino na koma indépendant na makambo ba congolais kutu ba yebi ko partager te, ba yebi ko tia ba keri te na kende ko sacrifier vie nanga pona makambo bo. Makambo nga na sala kezaka du bénévolat. Ezaka kimakila ki congolais nga naza congolaise de père et de mère batu bana bino wana ba lesondi na bino bakenda koloba naza rwandaise ezaka na mutu na bino parce que le Rwanda vous fait tellement peur le Rwanda vous traumatise tellement yango bokenda ko benga Kagame ke oui azalaka frère na bino yango bokoma komona mutu nyonso aza mayele mutu nyonso aza kitoko koleka bino mutu nyonso apakolaka choko bokomi komona ki aza rwandaise. Moi je suis congolaise de père et de mère. Ma mère elle est Mukusu de Kibombo, mon père il est Lunda Karunda du Lualaba. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bato mosusu baya kotia lisusu awa parce que ba congolais tellement ba rwandais ba bangisaka bango soki ba moni muto azolo ba makambo eza sensé comme congolais azala ye maile était comme congolais a réfléchissaka te akoma ko attribuer bato ba nationalité tant que bien mal parce que mitu ba congolais sala kamalamu te soki ba kutani na congolaise ya neti ngai moi c'est mbingazo bogo si ya momi ya niveau oui bazo banga ba comme ko kanisa ke oui aza rwandaise mitu esala kamalamu te. Bon dimanche à vous. Mais, mot de la fin, Fally n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Il a été protégé comme un... Écoute, protégé, il y a qui protection, il y a qui protection, il y a Babilo comme un Français. Les Français, balingaki na bango mboka na bango ba traumatisé bana na bango te, balingaki biloko na bango ebuka mate, balingaki na bango te. Yango na bachaki ba biloko wana, ils ont protégé la France, ils n'ont pas protégé les Congolais. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée, bon dimanche. Au revoir.